bandeko, ba papa, ba maman. Ça fait plusieurs jours que je vois cette vidéo tourner sur les réseaux sociaux. La jeune fille qui portait la serviette là a été surprise par son père en train de faire une partouze dans sa maison. Les enfants de maintenant, venez un peu m'expliquer, essayez un peu de m'expliquer en commentaire ce qui peut te pousser toi à ramener deux garçons chez la maison de tes parents que tu ne payes rien du tout. Tu amènes deux garçons pour faire une partouze. Essayez souvent un peu de vous mettre à la place des parents. Mettez-vous un peu à leur place. Que tu as un enfant que tu as accouché, qui t'a porté dans le ventre. Tu as senti le cœur de ta mère battre. Ils se sont battus pour que tu aies la vie. Et puis tu fais ce genre de choses. Dites-moi un peu, c'est quoi le projet, hein? C'est quoi? Jusqu'à la fille fait l'insolente, elle ne bronche même pas, elle se moque de son père, elle dit que je vais appeler ma mère, elle fait le chantage. C'est quoi ces enfants en Europe? Si moi j'avais fait ça chez mes parents, moi je serais même plus là en train de faire les vies. Je crois même pas que j'allais dépasser les 20 ans. Tant on a aussi la bémission awawa ya kolobela partous mingi balingi kutu na lobalango te. Alors siko nazo benga ba papa ba mama o bolinga koyoka ngo te. Même kombo bolinga koyoka te. Yo penza o ningo chanze zalawa po o eza po na bino. Likambo eleki pa ya bato neti bino. Na ndako pe ya bato neti bino. Oyoki nga bien. Papa oyo alinga kutu koyoka ngo te. Na mama kutu alingi koyoka ta kombo te. Ate misio ya pamba. Eleki na propre ndako na ye. Nani asali yango? Propre mwana na ye. A plus ya mbongo te, ya ofele. Ya ofele mama, ya ofele papa. Ya kawa oyoka ngai. Mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko likambo eleki ezali boye. Mwana ya mwasi obomoni a invité deux garçons basali na ndako na ye. Mwana wana elakisi taza mobulu. Siko ba papa na mama bakamwe bamoni yango drôle. Or que abafama mona yango drôle fo bayeba bango nde bazali ba parents ya mwana. Po elakisi te ke soki olinga koyoka makambo yango te, olinga masolo wana te ya bêtise te, ke yo osalaka yango te. Osalaka yango bota mwana wana. So boza na couple na mobali no bosalaka. Mama pasteur na papa pasteur basalaka. Baza pe na modèle na bango basalaka. Basalaka te ke bakangi miso. Ba prier priere tutsi bango ta ba fungola miso esili. Basalaka penza. Papa pasteur atoki. Mama pasteur atoki. Bazo changer pe ba position. Maman pasteur pa lobi sentir, hein? Papa pasteur pa lobi yoki, hein? Oui. Alors bandeko, soki na koloba bongo na China. Na betela bino di solo ta ona lobaka ke ngai
première relation na sala nazala na 6 ans ou bien 7 ans. Naki na deuxième primaire. Bon. Alors, bato na sala na loba bien, bazali leki na kulutu. Bango bazwa ngai, bango balakisa ngai yango. Siko tosala pe nzela moko. Nasali na yaya, asilisi apesi nga leki na. Donc bango mbao tinanga, bango mbao sa makambo tu, bango pe mbazo kotisa ngai. Na bakata nzoto na bango. Soko leki na bango muso alaki wana ya mobali. Nga siko nangi mukolone ya goza na ba 4 ans. Soko akoti kaka ke ya mobali te fois la pe ya mwasi. Bon na bosa ni sexe na. Mais loko na yebi bazakolo babangisa e nyoka yango yo. Omona ipa kimi. Fois la mwana mwasi. Poso azaki mwana mobali. Alinga okima nyoka te po ye pe nango. Sikoso dotali bien. O nga nasalaki na bana wana. Bazaki mikolo na nga. Metokobe ngango nini? Partouze. Bana basali yango bana basi. Bazwi ngai. Premièrement baviolenga. Na mokwalelo tokoloba bongo. Na o basalaki babenga yango partouze. Esukaki wana te. Pas même 2 mois. Voisine. Wana tuasko âge moko. Azwinga toke pa na bango. Tokomosaka na pusu na bango basombaki. Bazala muta pusu te me. Basombaki pusu po bango tokanda ku mosusu. Na pusu na bango tobandi relation. Kaka tango na meko kotsa posi na yebaki pe. Makila ekweyi. Makila kote magangi ai. Tango atelemi alati kaleso na kaki. Na moni litanga moko makila ekweyi na pusu. Ngalobi otutani ozoki apina lokolo. Nazo ebe loko te. Nzoka ne mukolo wana na deverjaki ye. Lobi nango nga na classe nazo ya boye. Baye ko tikela nga ye. Na mama na bango. Na okota histoire mulaite. Sikoyo mama na bango na papa na bango. Bango ba bien éduqué au saganate. Bazape famille moko ya bien. Bazape nambongo na bango. L'époque wana na kote kuna. De batu moko ya bien. Mayele respect. Bandanga na yeba bango chelelo. Na ebite so bakomande ngini. Donc, bato tu ba yeba ke ngai munasali yango. Po papa na biso weekend azomela mwa boki. Azane kala bima a jeune. Mama na biso jeune. Bango pe ba jeune me mikolo. Donc ba mikolo par rapport et ba paranga. Donc ba bulai kaka ke ngai unasali. Siko mukolo ba ko tika ye wana kana kitunga. Batuna ngeloko te. Namona kata na koti. Mama na mema kitunga na mutu. Ba kitunga batonga. Ngabi mama na net boke suka bilama pompe kangami. Po bango baagi na pompe. Mbala mo batu babuka na oseka. Batu mso ebo tika ye. Asa mwana muke. Wana ni na yoka. Simane na kende. Babengi ngai. Na oncle musutu agine wana. Balobi te to tule loko te yaga. Batuni nga lobe ozalaki wapi. Nga na otala bonga. Po na so batina matuna te. Osakana ina nani lobi. Na lobi. Tozalaki na Annette. Bozalaki ne wapi.
ngabina ndaku na bango sila te. Ale balobi tesili kende kasi. Do bayebaka abongo. Yango ba papa bino. Kokanisa teke makambo yo. Tango zoka ba partouze. Olobi o ba bêtise. O basi moko. Balingi kosala te koteka te. Ka kindumba. Alors, bozo bosana. Yo fele zalaka. Bozo bosana. Parmi bino. Ba o basi basalango bazali. Na ba o basalagango tilelo bazali. Ekoma maganene longite. Yango tango tozo lobelango. Eza bien. Tozo bozo telemelango. Eza lango mabete. Ba ope bazo tikango. Ça dépend kaka. Mais ko kanisa teke ezali pona bato yo. Bazo luka mbongo. Bato yo bazali na pasi. Bato yo babota mabandumba. To makila na bango ya kindumba. Te. Partout c'est ça différent. Po tilelo. Bamisu basalaka partout. Bazonga kindumba te. Bamisu tilelo. Bazonga délire. Tilelo. Bazonga délire. Mais bandeko. Ezaka délire te. Ezaka pe kindumba te. Donc, ekoleka partout. Na mukuse ba mama na ba papa. Ezape makambo ya kosola na bana bino. Tango ozo sola na makambo ya koyeba basi. Ozo sola na makambo ya koyeba mibali. Solola na epe ba pratique mususu. Oyoyo. Yo moni ezana tina moko te. Po soki yo. Na lobi bongo po tango mususu. Soki yo mona ango na tina te. Ba misusu. Ba mona ango na tina. Soki yo mona ango tina. Ba misusu. Ba mona ango na tina te. Soki yo mona ango. Foko salango. Entre couple na yo. Na couple mususu. Ba misusu ba mona ango kaka. Mabe. Ezaki demo. Soki yo mona kake. Moko tike mobali na yo akine salango. Po yo wa fatigué. Wala yo. Soki yo penza olinga koyoka ngo te. Komona ngo te. Autorisaka ni mobali na kosala ngo te. Ni mwasi na kosala ngo te. Alors, nyonso wana, ça dépend na bino. Mais bana na bino, bolinga, boyebisaka bango makambo clair, pe olobi na bango oyo moni e mabe. Poza para na ye, mwana tangu nana za muke, koloba teke eza swa na ye moko, akopona ndenge akosalela. Te, yo loba na ye oyo moni mabe. Surtout soko monaka mabe. Soki no mona ango kitoko, na koloba teke koloba na mwana, salango sa kitoko. Non. Wana nde na koloba, tika mwana ye moko. Menaza sira ata yo linga ango, nandimi to koloba na mwano ya kitoko. Nandimi te. Bien sûr, c'est possible ko salama. To soko koloba na mwano mwasi te. Okoloba na mwano mobali. Nalandaka on internet awa. Okomona Manuela kitoko. Azoloba. Soki azaki na mwana mobali ya liboso.
na 14 ans ye moko alinga kozwilaka ye bamomi asasaka bango. Donc d'après mwana mobali akokosala nyonso alingi na nzoto ya bana basi. Sikoyo mwana mwasi nde bakokosala nyonso alingi te na nzoto na ye. Wana pe ya mabe. Or ke fa protéger mwana mobali ndenge azoprotege kaka mwana mwasi. Bango de na makambo wana protege bango. Po mwana mobali ekomemele pe bangambo ebele, makambo ebele. To tout d'abord ye moko akoko se organiser penza te ndenge sengeli. Parce que yango wana yekoli. Donc faut kebisaka bana azala ya mobali azala ya mwasi solo na yango. Olobi na ezaka nango plaisir bilengi. Mais tala boye tala boye tala boye. Soko za chrétien olobi na ndenge ba chrétien. Oza croyant musulman Bouddha nani olobi pe na ndenge religion. Donc mwasi na mobali otei bango. Pona ko éviter ba makamba boye. Papa azali bien posé. Na ndaku na ye. Ndaku ne calme bana baliaka bien. Mwana musala nekuti na ndaku. Bana nekuna ya basi baza vierge. Ye famille a bien mwana ne des vierges. Problème réalité. Et ça grave mais pas comme tel. Il y a un niveau oyo. Partout na kati ya ndaku na bango. Na chambre oba pesi azala yemoko po akoli. Azui des copains partout. Yango na bino pe botikaka bana na bino na ba copain na bango na ba copine na chambre. Webisaka bango eya mabe te. Me batikaka porte akofungama. Soka aza ye moko akangi porte. Soka aza na copain na copine porte ya kofungama. Musique na se. So baza na makambo kosolola ya secret libanda ndako. Na kati ya ndako fo basololaka makambo na bango ya classe, ba projet à venir, ba activité sportive. Oui. Baza bana bino. Na ba âge wana makambo bandoloba. Oui, fo boloba yango. Fo ko posaka bango makambo. Makambo teke ya osala shwana non. Shwana ya kanga rapporte. Awo sa koli. Oui, a komi na 14 ans, 16 ans. A koli. Soka za moko akangi chambre ne. Azo soa na téléphone. C'est bon, koyoka makambo na ete. Atie musique po yoyoka te, c'est bien. Mais tango ayambi copine. To ayambi copain. Ezala mwana mobali ayambi muningane mobali. Po bakokozala pe batasima. Ezala mwana mwasi ayambi pe muningane mwasi. Bakoza batololemo. Balinga mungwa. Bon, la kanzana lobi mingi, hein? Ok, ciao. Ça fait plusieurs jours que je vois cette vidéo tourner sur les réseaux sociaux. La jeune fille qui portait la serviette là a été surprise par son père en train de faire une partouze dans sa maison. Les enfants de maintenant, venez un peu m'expliquer, essayez un peu de m'expliquer en commentaire ce qui peut te pousser toi à ramener 2 garçons chez la maison de tes parents, que tu ne payes rien du tout. Tu amènes 2 garçons pour faire une partouze. Essayez souvent un peu de vous mettre à la place des parents. Mettez-vous un peu à leur place. Que tu as un enfant que tu as accouché, qui t'a porté dans le ventre. Tu as senti le cœur de ta mère battre. Ils se sont battus pour que tu aies la vie. Et puis tu fais ce genre de choses. Dites-moi un peu, c'est quoi le projet, hein?
C'est quoi? Jusqu'à la fille fait l'insolente, elle ne bronche même pas, elle se moque de son père, elle dit que je vais appeler ma mère, elle fait le chantage. C'est quoi ces enfants en Europe? Si moi j'avais fait ça chez mes parents, moi je serais même plus là en train de faire les vies. Je crois même pas que j'allais dépasser les 20 ans. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamelangai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote, donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamelangai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote, donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamelangai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote, donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.